Comment c'est fait que moi nanga banda okende ko kita na université na Jeep. Akiti na Jeep na 16h Jeep yo zoye. Et tango ezuye, est-ce que comme si n'a pas otanda kunanga? IPC les universités monene. IPEN il y a l'état contre. Imikin l'état. Mais ça n'a pas réseau. Il y a pas film prono na kati ya ba université. Ba recruta ka ba fille ya kitoko. Ba fille ya propre. Ya bana miki. Parce que bana na natala ki bango. Na ndenge bana na biso ba okola na mai. Ya yo tali mwana otali Emmanuela. Soki mwana muke azotia kabelo bon des livres je m'excuse là. Vous avez pris à kabelo wana. Combien, c'est ça? Oui, bakani sur côté douche ko sukola. Zoka ndozo sala vidéo, po baloba ki bakopesa yo $500. Zoka ndozo sala vidéo, po baloba ki bakopesa yo $1000. Ba vidéo bana na basala ki ezateke. Mobali moko anuiri bangote. O babandaki kobimana mobali a publié. OK. Et ça ba vidéo ya ba agence. Batinda ka po ba lukela ba client. Batinda ka te ba peya ka bango. Si kondenge bazaka na université wana trahison ezanga kate. Ba publier bango par trahison. Ba vidéo wana le moko na bango ale abwaka ni bango panza ni bango. OK, zaki bongo hein. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. papa oyo nini? Omoni makamna landelaka papa wana mukolo. Yo jeune garçon kaka moko olembi. Papa, limbisanga pona dérangement. Biso ba jeune mikongo déjà ekufi. Bino bozo sala ndenge nini po mukongo na bino ezala toujours efficace. Et le silence démarqué. Viens. Cabinet Dr Aladji 2022. Kimana Lombango chez Dr Ahmed Yakozwa Uko Force pour la faiblesse sexuelle. Aqua pour la hémorroïde. Acacia pour la prostate. Awika renforcé spermatozoïde. Iba pour la colisanzoto ya papa. Arariro pour la infection. Ahmed azo soigné. Dr Ahmed azo soigné faiblesse sexuelle, IST, hémorroïde, diabète, hypertension, hypotension, hypertension, hypotension, stérilité, rhumatisme, épilepsie, myome. Benabus 243 82 97 37 164. Soit Oye sur avenue Loubefou numéro 17 na commune Yalemba. Référence salle du royaume des témoins de Jéhovah. Pona Batwamiki Yalibanda. WhatsApp na 89 97 78 138.
dans votre émission Zip Zap. Émission où il y a la rabino actualité, où il y a la rabino information na source. Alors lelo naza na mwana mboka maman Judith Kalanga tokolobela actualité oyo ezo dominer sur la toile, actualité oyo ezo détruire ba vie ya batu, actualité oyo et bebisi ba vie ya batu, et bebisi éducation ya bana ya batu, ezali makambo ba zemi na réseaux sociaux. Tokolobela bazemi kala bazemi ezalaka eloka soni soki basente yo. Lelo nazemi ako sente ba mama bakomi ko honorer, batu bakomi ko tombola yango. Tokolobela actualité ya zemi awa, tokolobela pe actualité ya ba étudiante na biso. Ba mama bazonyoka mapo bafutela bana mbongo bakende kotanga, bana bakomi kuna baki osala porte-à-porte na Kinshasa. Tokolobela yango pe na kati émission oyo na maman Judith Kalanga. Alors sans plus tarder, Montréal, merci beaucoup pour la qualité à image, merci na ba sponsor nanga Nadia Gospel, Azir, J-Magic Adassa, Fondation Saratola, merci beaucoup na papa Diego Milito, merci na maman Gina Amatou Motema, papa Aaron Amatou le prince de Dubaï, merci na tata pour FAPK, ma grande sœur, merci na maman Madolelo na Germanie, Motema papa Samuel, merci na Amélia Moiba, la préfète de Orlando Domingos, merci na Jenny Beta Industriel, merci à Pembe, merci na président Charles Tambwe, pourquoi pas na ba vrai nanga mama passa yaya moto, Dalia Onyema, Sol Mbemba, Debo Bouchab officiel, Mefi Andrea, merci beaucoup na Angelos Karwan, Bob 08, merci beaucoup na Ozia Massamba, merci beaucoup na Edwige Kalala, Pamela Kabeawetu, Rose Bonga, Sela Kikela, merci na yo, merci na Eliezer Kanou, Sarah Abouele, Papa Edi MK, un grand merci na yo, un grand merci na président Bébé, na la présidente Maman Nathalie, merci beaucoup pe na bandeko nyonso oyo bo soutenir la chaîne nanga pe bozolanda biso na ngonga oyo. Voilà à Montréal, fungwela biso plateau. Maman Judith Kalanga na yebi ke lelo punda awo koloba mwa mingi. Bonne santé. Santé kitoko maman nanga ina ngolo Nzambe elangi sala biso ka ba bien malgré ba malili ba kosukosume zamba zo sala biso ba bolamu. En tout cas maman Judith Kalanga oza mama moboto oza na bana otangisaka bana. J'espère que tu as la vidéo à IPC. Merci beaucoup, maman Sarah Tola, pour avoir fait le sac, pour avoir abonné à Chica Télévision. Merci Mingi, ma papa Joseph Matoire. Merci l'équipe technique de Namobé. Merci ma papa Nanga. Ma grande soeur propre, José, la reine des Cafés en France. Vieux Delphis, elle sincère. Merci mon vieux. Maman, les solos, oh, vous êtes qui n'a solo, il y a un monde qui n'a solo raté. Les 20, il y a moi. D'ailleurs, il m'avait dit, rappelle à maman Sarah, les 20 c'est mon anniversaire. Moi, on a gagné pour ça, malgré la beauté et la maman, on a eu 14 ans. Vraiment. Donc, dans 2 ans, on a eu moi à l'université. Cela veut dire que, où est l'équipe pas banana, ça peut arriver aussi à ma fille. C'est ça. Parce que l'éducation, on a fait 6 mois dans l'andako. L'éducation, pas si, dans l'obaka yango. Nazana histoire ya bololo pour l'éducation à Bana. Je n'ai pas vendu mon corps, mais j'ai vendu toute ma vie. On a commis ça Bana à la place Baza. Un jour, j'ai dormi même dehors avec mes enfants. Hey. Mais malgré tout ça, maman Sarah n'a pas l'effort pour la garder l'éducation à Bana. Donc si ce cas est coupé sur le rapport, c'est que ma finga qui regarde la tête. Ah. Donc si ma finga regarde la tête, cela veut dire que ma finga est ma casse koleka. Ndaye coupé ça yo rapport. Donc na uti na bana musika, mais sika bana bakendaka. Ngana na mbongo te. Nana bozuti. Na mabo na ngana za na iPhone te. D'abord, on a un téléphone qui très compliqué. Au cause d'un ango, au sali lango to bimi muya kaute ki yango. Na komi ko s'adapter. Na okokate tikala kokoka ngote na okokate. Ata na nango. Ngai kote komaka. Je m'excuse.
na cancer atindelenga iPhone ya na ngai nasalela te na teka ngai na goma mona okalo wa staff mais ba téléphone nga ona simba omona bati de tous les temps de tous les heures aka bena ba Samsung na kokoka te po tango nazokota boye baosenga nga biloko soki ese répété 3 fois namoni lokola na lekisi temps donc de passage nani aza na besoin nango te oyo mutu moko alobi apesa autant azwa yango ya zwa pesa ngai nakeluka na ngai mwa techno na ngai ya qualité nakeluka na ngai Samsung na ngai qualité donc nasimba na ngai nasalelaka iPhone te wana ya liboso mwana ngai aza na 4e azala na telefone te eza mpo nazangi mbongo osobele telefone te moi-même je sais pourquoi napesa ye telefone te tu as ton ami azana besoin benga yo to bosola makambo ya classe pesa ye numéro nanga batindi yo devoir olingi okota internet mon téléphone est disponible ça c'est ma vie naza millionnaire te bakenda na mutuka te bakenda na moto ekenda na bango esosala comment c'est fait que mwana nanga banda okende kokita na université na jeep akiti na jeep na 16h jeep eyozwa ye etango ezwi ye est-ce que comme si ye na pa otanda kunanga baoyo bayebi franc congolais napesaka 2000 francs congolais jour mosusu napesi kaka baji na biloko olia 2000 francs na dollar eza 1 dollar. Comment c'est fait que na fungola saki ya mwana na nga na kuta 100 $? Entourage. IPC, les universités monene. IPEN, il y a l'État contre. INIKIN, l'État. Mais ça n'a pas réseau. Il y a pas film prono. Na kati ya ba université barekritaka ba fille ya kitoko ba fille ya propre ya bana miki parce que bana na natalaki bango na ndenge bana na biso baokola na mai ya yo tali mwana otali Emmanuela ndenge moka otali Emmanuela olobi oyo eza na ye Emmanuela donc obeta lisolo ya mwana otali mwana na yo bimisima ya misu olobi ya solo classe ya ngoyo pasi ya ngoyo bilamba na teka bepisi na teka fufa mas nyoko na teka récompense ya ngoyo dossier wana pona moboti eza dossier moko eza trop sensible nini mas et tozozwa ta ya kofandisa bana na biso te ya koyebisa bana na biso ke tosepela na oyo toza nango sepela na oyo eza nango kosepela na oyo ya bavoisin te nga na telemela mwana na nga ntango nayokaka azobetela nga lisolo kinga nde veni avec quoi femme ta bouche oyebi epa na bango pourquoi yo mikolo okomobetaka masolo na ye soki ya ye na 10 000 d'ailleurs na école na bango déjà soki 10 000 baokanga yo moins de 5 000 ekota na école na bango te je m'excuse bano bayaka na batrafic d'influence losako na école catholique etiaka bana na niveau moko oza mwana ministre oza mwana PDG oza mwana nini okolata ocha étoile jupe Celestone bino nyonso modèle moko tango bino ozonge pa na bino ndo ozongi ngoza losako na école catholique mais fi obana bazwa mingi baparents na bango bayeba te mama ça est-ce que baparents na bango bayeba te soki mwana moke azotia kabelo bon de livre je m'excuse ya oyebi prix ya kabelo wana combien c'est ça oyebi prix nango prix wana ya kabelo oyo nalakisi ya ya trop cher hein ya vrai ya pirate te po misu toomona na tv ya pirate ya vrai oyebi prix nango soki mwana na tie chapeau nango oyebi so ya nani
ya camarade c'est que yo autorisaka ya na biloko libanda ya na ndako bino epa na bino wana plasma peut-être ezate mais oza na iPhone 13 Pro Max yango wana esuka mabele na se oye nango manipulaka yango mama na yo ayebi yango te amonaka yo nango bandeko no bamonaka yo nango batunaka pete bakanisi okoti douche kosukola nzoka nde ozosala video mpo balobaki bakopesa yo $500 nzoka nde ozosala video mpo balobaki bakopesa yo $1000 do bavideo bana na basalaki eza teke mobali moko anuiri bango te oyo babandaki kobima na mobali apiblie te ok eza bavideo ya baagence batindaka mpo balukela bango baclient batindaka te bapeyaka bango bapeyaka bango bafutaka bango bambongo barekritaka ezaka sango malamu etambolaka na bauniversité si tu es d'accord ok est-ce que jour moko yambanga na plateau te nayebi so papa Joseph Magloire na bwakaka aza papa na biso alobaki azocomprendre te il y a des petites filles bazotindelaka ye bavideo bazotuna aza wapi ye alobi aza na Brazzaville alobi tokatisaka mpe apelenga histoire est-ce que makambo oyo ebimaki nanu te mwana ngai biso tokatisaka biso tokatisaka alobi zela natindela yo baimage abi atinde ce sont des petites filles de 13 ans 14 ans 15 ans bazotindela papa mokolo alobi pourquoi vous ne parlez pas sur ça il y a des filles là-bas oyo baosalaki ngumba toyebaki makambo te eza agence siko ndenge bazalaka na université wana trahison ezangaka te bapiblie bango par trahison bavideo wana le moko na bango ale abwakani bango panza ni bango ok ezalaki bongo mais eza teke ndenge baza wana batelemaka mobali moko nda piblie non makambo ya bana wana eza agence batindaka bapesi yo mbongo soki ondimi alors soki mwana na yo supposons ke mwana na yo aza camarade na mwana moko deja asala makambo wana akoinfiance ni taille efanda beauté teinture wa kitoko so batali yo boye deja yo bafuto 2000 tokende na zambi tosomba babuji tokosomba banini tokosomba basaki tokokende mpe dubai tokosala mpe vacances tokosala boye yango nalobaki potapoti eza na dubai te tokomisaki potapoti international nalobaki potapoti local ezali potapoti local ewumelaki te mpo oyebanaki potapoti local eza yango nde tomonaki makambo ya bana oyo eza likambo kutu ya niveau na biso te eza makambo ya gouvernement na biso ministre ya éducation eza likambo ya gouvernement ezosimba université esuki kaka na université mais apparemment tokomi na baproblème na ba éducation makasi l'autre fois totomona ekolo ya kitambo oyo bana mikie donc bauniforme c'est quoi ça je comprends effiance yango fo tobunda so balobiki ozalaka dire accepte nga na ndimaka wana ata abeba libanda mais akobeba libanda te ekoatrape mon papa n'est pas là mon papa est très loin bao bayebi bikoro eza mosika nde place papa na ngaza mais lelo na se retrouver na Kinshasa nga moko na bana na ye na bana na nga nazo encadrer bango na oyo apesaki nga yango wana mpe ozo encadrer na baleki donc oyo ye apesaki nga yango nga na opesa cela veut dire que éducation egangaka partout esika oza ata olingi obeba epa biso balakisa biso epa biso balakisa biso Fabrice na biso azalaka elembo partout bisika azalaka éducation ndako na bango kangaka Rachel na biso azalaka elembo bisika azalaka Rachel éducation epa na bango kangaka olokota ya balabala te po okota na monde ngai fo nazwa oyo papa na ngai Gilbert apesaki nga yango na se rappelé
nazali na problème moko na beteli ayebisinga alobi nabotaki yo na bomwana jour nabotaki yo nazalaki na classe nalobaki naboti mwa mwasi ya liboso me naboti mobali yo ozolobaki bato basali yo boye ozala suna bato te me ozo etonenga comment yo botamaki ozala leader oloba na ngaki kozala na bato te leader azala na bato. C'est mon papa qui m'a dit ça dimanche. Oyebi pouvoir et leadership eza moto a conduire la bato. C'est que ceux qui ont le but que vous en avez tout c'est que au démissionner. Le colondi au botamaki leader accepte-toi que tu vas être leader jusqu'à la fin. Et quand on est leader, on est critiqué. On est combattu. Exemple, il y a Kabila. Aïbsinga, tu as vu comment Kabila a été trahi. Est-ce que Kabila aujourd'hui n'est pas leader? Il est toujours leader. Toujours leader. Kabila aujourd'hui n'a pas les gens tout autour de lui. Baza. Et puis Basoya. Malgré la trahison. Donc il faut accepter. Donc ne me parle pas que nos papas n'a pas sous Kozana va tout ferme ta bouche. Histoire n'a pas Nazuma de papa n'a pas Singabi seki na leader na ozana bango. Ba osanga mabe na ozana bango. Ba otrahirnga na ozana bango. Akoti singa abiyo botama leader. Leader azala yemo kote. Soko ndimi ozayo moko longola kombo ya ki leader. Soko za leader, tu dois avoir les gens derrière, tu vois les gens devant. Donc j'accepte, je suis leader. Alors on a le leadership nanga. Eza oya la kisa kinga yango zo fansa na Kinshasa. Na mboka bobala. Parce que nga nazaki master. Na s'habituer. OK. Yango ndefandisi na Kinshasa. Yango nde nazana ngo. Yango na komi partout. Ah. Chikae, to na likamu moto ni moto sala yaka. Chikae, to aboye yaka. Yango encadré bato nazana bango na ndako. Nanga na bango to abana. Mais système to fandaka les arabana te. Les arabana quand nde bazaki na ndako papa na bango ndene to zaka. Ona yebisa bango. Est-ce que tango zaki papa bino bando salango? Olingo salango skonde na ndako nanga. Esimba te. Donc so se rappeler que pas na bino bando salango te, a o salate. Donc tozala na bana na biso. Poto sibi ko tozala na te. Ata ba kobetele li solo ya kokende ko tourner film. Oko tourner na yo te o sala ka video tindi. Yo batindeli yo mbongo. Akoyeba keso na sali yango lobi na ngezali. Parents ou attend enfant sa mwana. Yebisa ya venir na yo. Et puis obota mi poza na. Na pesi merci na papa nanga. Pour rappeler kinga na bota maki pour na zala. Merci mon papa, que les bons Dieu te bénisse là où vous êtes. Merci beaucoup maman Chika pour le exemple mon on a ma parole mon corps vraiment est très très profond. Alors on a pas été la case des actualités. Pour na mukanga maman Judith Kalanga makasité awa nesika makambo ebandi. Maman Judith Kalanga na otuna question moko na tikelo miko. Réaction na ezanini na bazemi nyonso to ezoleka na ba réseaux sociaux na ba scandale o ekomi lelo na réseaux sociaux. Merci beaucoup maman Saratola on a tuninga Tomi komisa ya kala metoza ya kala te. C'est très important hein. On a mona ka bato komara yo mama yo mama mobimba. Oh ozakata na soni te ya mokolo. Fabrice Mandeba o bayebi yende o alandinga na si. Siko il faut que yeba age Fabrice Mandeba ni. Oui, c'est ça. Do ye muto alandinga na si. Ngala yeba ke so babengi mutu mama ezala ndenge o Siko mipesa respect. Ya internet e koma ya licho. Ya licho. Yo mama mobimba yo. Donc yo muto obenga nga mama waya yana. Na denga bien. Donc na yo pesa conseil na ba collègue nanga. Donc ça le bien qui maman on est faut nos exemple ya maman ni. Faut nos exemple ya maman Zizé. Faut nos exemple ya ni parce que on a des maman. Donc na yo pesa conseil na ba collègue nanga. Na ba ta génération nanga. Na ba mikolo nanga. Na ba leki nanga. Likambu ya zemi l'internet na lobaka yango la fois passée. Tango je comme maman Sarah Obota nga pe na boti
ntango nazwaki zemi ya mwana na ngai liboso so ekomi 21h ya Karine bisika aza napesi ye mbote akoloba okobima lisusu libanda te. Ah bon? Ya na nga wana abi okobima lisusu libanda te. Mwasi azemi soki ana zemi akomaka faible besprit nyonso ezwaka ye eza mpe zemi ya liboso yo nde oza boye ozalaka awa nasukolaka libanda te na butu nabima na ntongo makasi te nalataka elamba libumu emonana te nalataka barobe siko wana oza mwana moke imagine sikoyo 22 ans wana elongi ya ndeni baochosko robe obima libanda te oboti mpe mwana ata bato batondi na ndako plein mwana obima te yaya wana bayaya wana oyo babandaki koya kokanga nga libumu na kitambala mpo libumu evimba nga te ata nazolia nalingi nasanza yo kozala bongo tokokango libumu. Merci na bino okomona mwana na nga te mwana soki balobaka so mutole koyi te osimba ye te soki aza nanu na mutolo moto amone te soki aye na bimisi ye aseki na mosika mbala moko asineli nakotisa mwana chambre bongo awa na Kinshasa so asali yo na misu bongo kotisa mwana na chambre ekotisa ye na chambre soka signalé yo penza bongo kotisa mwana na chambre kotisa na chambre donc osala eloko moko te nini te deuxième mwana nazalaki na besoin bango baya te nazalaki na besoin te ke bango baya koapprendre nga te oyo kaka bango babandaki koloba na nga ndeni nasalaki mais toza kaka génération na baoyo bazolekisa lelo awa na internet ekomi place kande nalobaki ya koya kolakisa biloko oyo balakisaka te ya koya kosala makambo bato basalaka te ya koya neti likambo ya zemi parce que zemi bakoprouva ngo na motu te okoprouva ngo epa motu te jamais nani ayebi zemi ya Nadege aza mama bana nini nani asa mona foto ya zemi tomona aka apostaka bana nini mwasi ya papa na biso Atos nani asa mona zemi ya mama na biso longo toyebi deja mama longo aza bana 5 ata banana ketchup nani ana bana combien 5 nani samona nani asi amona yana soki Rihanna aza mondele en plus Rihanna aza star planetaire ndenge na lobaka soko oke na kataka kombe soki kataka kombe bayebi yo nanga temi bayebi Rihanna soki na kabeya kamwanga bayebi yo nanga temi Rihanna bayebi Chick Norris bayebi Rambo bayebi Shakira histoire nazobeteza histoire tokoki kozwa kopi ya mutu oyo ayebani mokili mobimba epuis zemi na ye ntango azosala bongo azoposte bafoto ezokotisa ye bamillion parce que zemi na ye azosala nango défilé de mode ekotisa ye bacontrat moko asigné contrat na ye soki andimi koposte zemi na ye asigné contrat na compte na ye batieli ye ata 2 millions asali yango aposte boye batieli ye bakardashin basalaka babaninga na biso te budget nano ya sécurité ya mwana mwasi wana eza budget meme ya président moko te na Afrique ya sécurité ya pamba
aza on dirait troisième na monde na bato bazaka babimisa mbongo ebele mpona sécurité na bango ata poste zemi na ye oyebi zemi oyo ye ekotiseli ye ekotiseli ebele makasi siko système oyo biso tokomi nango ya challenge ekomi na TikTok ekomi na partout postage ya bazemi nayebi te place wana soki nga na koloba postage ya bazemi ekotisi biso na bapolémike inutile ekotisi biso na mwa baproblème moko ebele ekotisi biso na bamakambo moko boye oyo tokoki kokota même pas parce que oyo moko boye nafandaka qu'il y a des choses à parler et des choses à ne pas parler. Il y a d'autres choses tu regardes tu dis que non ça je ne peux pas parler malgré YouTube azosenga nga na loba mina loba te parce que ezosengela nga na loba te na ndenga normal pe place ye moko afandi. Il y a des gens qui vivent leur vie hein ayebi ke weza moda vie nanga atindi yo pete olobelango mais yo sali yango likambo olobeli yango après et tango olobeli ye alingaki atika na A yo memi akoma ngo tina Z o memi akoma na ngo tina Z parce que yo permettre ye c'est ce que nous vivons onga na koloba yango na masa conseil nini kasuko opesa na bandeko na biso ya basi bana na biso oyo lelo bakomona kozwa zemi libanda ya mariage eza nango normal okoki mpe koexpose zemi okoki mpe kosalela yango challenge conseil nini okopesa na bandeko na biso ya basi mpe na baleki na biso to bana na biso manzuzi basenta ye bakenda na ye na kimba ntseke mantimba basenta ye bakendaka na ye na mbudi mantsanga basentaka ye bakendaka famille naye bakendaka kotika ye na mikondo ya suka mpona nini ntango bakotuna balobi akendaki epa noko na bango azotanga kelasi mantsanga akendaki na bako ake kosalisa mwasi ya noko abotaki kosalisa mwasi ya noko abotaki kuna nde mantsanga ntango basente ye akendaki na bako manzunzi depo akendaki mikondo epo tata mwasi na bango azobela nana atikali kobika te azaka na kati ya mikondo azaka na mikondo tata mwasi na bango aza maladi seke ezalaki soni lelo eza soni lelo eza lix lelo eza eloko moko spécial lelo eza eloko moko normal kala yaka so babino basenta yo otema pasi to bafingi ata elongo bakuna ya na bino basenta ye to eya normal motema pasi ya na biso basenta ye eya normal o comprendre eya normal donc sentage eza eloko mosusu zemi nazobenga pie bastard toyeba ta ebandeli ya bazemi na bango to basuka na bango te mama alors mpo oyeba ye nayebi alingaki aposte na eloko moko tozalaki nango na église ya bajeune baye koyebisa biso ke eza impossible parce que aza likolo ocomprendre aza likolo akoposte te do moya beta eza te nde toyebi ke mama lor aza na zemi toyebaka te me tomonaka mama lor na bana me bao bazaka pembeni na ye bamonaka me bao bazaka pembeni na ye lokola bazaka bien instruit bakangaka ye bafoto te eza bamama nde tofandi na yo boye na miniti oyo eza na basi oyo bayebani bastar bana bakomine baosala mariage oyeba te azalaka nene internet mabala na ye ase respecta kitoko makasi abomba mobali pourquoi po akoma papier génique yango te po akoma papier génique te barespect mosusu oyo biso toza nango lelo eleki kutu ya basi mosusu bakoma oza femme mariée oza sans valeur oza lokola papier génique oza lokola je ne sais pas comment mais mwasi mosusu azali na miniti oyo na commune
mais à moi c'est à mon mais na minute à star à côté là biso poto yeba ke mamita mwarabu soki mamita mwarabu abotaki eza po yemo kwa yake olo utoyeba kite azaki na zemi aboti mwana 2 ans ndito yoko yeba ke mami soki mamita mwarabu abotaki aza pesta aza pe musicien. Cela veut dire que tout meka kosala différence entre la vie privée et vie star. Tant on a na internet naza Judith, mais tant on a zogi na ndako naza mama naza yaya naza mama pona ba mususu ba o mandiminga naza yaya pona ba o mandiminga yaya naza mama pona bana wanga. Mais na internet nazo pata mo muke o naza na mona ndako na yana. Mais tant on a le papier makambo bato naza pe na limite o naza mete naza la pe na limite naza au jour ba offrande de la yanga isanga passe. Croyez-moi, on va clasher de la ravo. Moi on tout soit mi combat que soit raté soit comme si c'est pour cela na lobby que na kobete la mais c'est pas sur ma boko tisha et soit kamakas. Donc tokabo la vie privée na biso na vie internet. Ceux qui te mélangent vie privée na biso na vie internet, toi accepter toi comme un Kardashian. Ce que Kardashian zo rende secret bima. O balaxara biso na internet, ezara vie na bangote. Ba paparazzi na bango basi ba bimisela biso vérité. Bandako balaxara biso nde bandako na bango ba vivraka, ezara bandako na bangote. À part bana na bango nde batuna na bana na bango. Dans vie privée na vie na yo chamo musika okobala lelo moto ayebi pété parce que oza na concurrence na moto lelo so na ko condamner grâce te parce que asalaka libala ya concurrence soki azwaki mariage na ye comme mariage normal tolinga tobeta histoire otobeta c'est ça oyo nyonso akendaka na YouTube na vie ya concurrence esuka mabe ekitisaka ye pesa musaka ye kabola vie na yo normal na vie na yo on a koloba. Merci beaucoup maman Judith Kalanga, merci vraiment. Tokomi na suka émission la biso maman Jika na éviter la dédicace na yo au pesa na banani message pe asuka soko lingo pesa au pesa na banani. Merci beaucoup ba dédicace na nga na ba obalinganga ba dédicace na nga na ba abonné à Jika télévision. Merci beaucoup pour s'abonner. Pour aimer, pour liker, c'est une façon de soutenir. Ouais. C'est un bon, c'est trop dur. Parce que les locaux payent ça, les locaux ça va qui n'attendent la gamme. Merci beaucoup. Conseil na opé ça va déjà comme comment ça va. Vie privée na yo. Vie il y a presse, vie il y a média. Il y a média et basta, les ala basta, les restes. Et là ceux qui besoin on a des distons partout parce que ça star. Ouais. Il y a des distons les star. Stone, ça star, star, pesé international. Les besoins mon pas. C'est quoi est-ce que le monde a pas n'agit bien à part. Bango batani pour bakota ba biro. Na minute ba biso ba na présidence. Donc comme on a bango internet, c'est quoi ça? Même na TikTok au monde était. Pour ya za star. Aux monde la différence c'est ça. Mais des distants tout le monde a rayé pour ya pote na monde ba star. Voilà. Différence c'est on a Merci maman Judith, merci na bande konyos tout bolande biso ngala bino tokutani mbala sima na émission mususu. Bye.
entreprises, boutiques, ONG, églises, restaurants, chaînes de télévision, partis politiques, écoles, universités et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Cabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Cabinda Center. Veuillez nous contacter au plus 243 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com. Muntu the Technology of Africa.